Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bandeko balanja de la foi TV mbote na biso toza awa na stade de Martyrs wapi sika toye ko étudier terrain elongo na bandeko ya la puissance ba oyo ya lingomba oyo kambamaka et pas l'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila boyebi le 18 oyo azobanda Congo pour Christ CPC oyo wapi asala quand chaque année édition tout eza matata CPC Congo pour Christ ya toro eza suka eza 3 jours mokoka du 18 au 20 yango toye awe longo na David Kibanza makasi mingi sima bilili accompagné na Nathan Kifuta toya ko couvrir ba bilili oyo eza awa eza suka bomona équipe tozana équipe mubimba ya organisation ya CPC ya papa mso Kiziamina Kibila to ko interviewer bango to ko la bango tala et stade de Martyrs nyonso yango ndenge zali awa nde bisika milulu ekozala makambo ekozala awa na sepela na l'évangéliste international tango alobaka si ton Dieu est mort et c'est le mien soki oya yo nzamba kufa meka nzamba tata na biso Kibila meka nzamba tata na biso Mayata azana bomo epe azosala papa biso Mayata alobaka Jésus-Christ Nazareth nzamba parcours na ye Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable azali pe akosala le 18 le 19 pe le 20 awa na stade de Martyrs bisika Congo pour Christ et kozala toza accompagné une équipe mubimba sécurité protocole oyo wapi bazo organiser activité oyo ya CPC bongo ba ye pona ko étudier terrain bo mona pe podium DG bandi ko ya kalate bo mona installation à podium ndengeni makamyo so kozala ba entrée ba sortie ndengeni déroulement kozala papa mso Mayata esa biso bana CFC bana de la foi bana notre père tokota likamboyo. Pourquoi? Parce que et sika kombo Yesu Masia Nazareth azotangama nzamba solo pe abomo Jésus-Christ Nazareth le Dieu du parcours de mon père biso tozaka wana biso to biso ba umbu na nkolo tozokenda to sa musala nkolo tala bandeko ba na biso to yena bango yeyo équipe technique ba kiti pour que ba étudier terrain ba préparer ndenge nini tactique ko sala ma awa ndenge nini ba kiti ko sala placer podium eza placer bongo na ba lumière nyonso instrument et ko zamala mu mingi toza elonga David Kibanza makasi mingi tokoba totuna mama mtuna ba yanola pe toko expliquer mnonde ni ekozala tokobi reportage na CPC Congo pour Christ. On est donc au stade de Martyrs suivant. Donc au stade de Martyrs pour couvrir déjà les préparatifs de ce grand événement qui aura lieu ici du 18 au 20 août CPC Congo pour Christ. Là derrière moi je pense vous voyez les visionnaires arrivent déjà notre patriarche Ndena Obenge Mikolo, l'évangéliste international l'évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila qui arrive pour observer étudier le terrain et puis à cause de la possession déjà kaka lelo boyebi na moi Mikolo Mike awa milulu angwezo banda bongo tozane esengo makasi ya koyamba ya biso tata ya biso koko na terrain na musala o kitoko azosala ezosala kitoko makasi et nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à Jésus-Christ Nazareth le Dieu vivant et véritable. Là c'est l'arrivée de l'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina Kibila ici au stade de Martyrs. On est donc il est donc 15h juste, il est venu étudier le terrain et ça se passe comme ça ici au stade de Martyrs. On est donc le 16 août 2023. Les activités auront bel et bien lieu les 18, 19 et puis 20 août ici au stade de Martyrs. Nous rendons grâce à Dieu pour cette grande activité. Eh bien, nous disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est l'homme de Dieu, na Tongo Azaki, na église, kuna wapi akendaki, conférence ezo salama kuna mikolo nyonso na Tongo, conférence ya ba ministre, ya ba serviteur pe ba servante de Dieu. Bongo sima ya conférence, mombu na nkolo apemite ayemba la moko awa na stade de Martyrs pona ko palper du doigt, ko étudier terrain pe ko yeba ba orientation nini ya kopesa na ba service protocolaire na ba ndeko nyonso ekozala malamu mingi.
Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas sali. Narobange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali ngana kobange lokote ata miso nanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akusala atandele akusala mosantu elikezali Yesu Masiya Nazareti. Oh, soki apesi na baoyo basingi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo baeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa kota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli laba sabatani bona nini otikinga Eli Eli laba sabatani kotikanga ite. Kangate Yahweh, na commencé déjà humiliation à Banguna. Lève-toi mon Dieu. Atabasi na salela yo, tolo nanga kino na kolata motole. Yanga yake, tombe kotana te, shilo nanga kino kopesa nga komasika. Ngapelo kola Jacob, uteko inate, tolo nanga. Kino na longa etumba oyo tokwe kotana te soko pambolinga ite na kotika telemisa ye yo lisusu lokola Josué. Oh, telemisa ye yo moye koleka te soki nolongisi ngai mwana loboko yo papa simona loboko yo mokizamvule yo Jésus de Nazareth mokizamvule. Voilà, je pense que Moni Mumbuna Kolo, l'évangéliste international qui Kiziamina Kibila, Yemoko Kitina terrain pour nous palper du doigt et préparer Milulu Oyo. Il y a Congo pour Christ, CPC ainsi. Nous allons tenter de lui avoir quelques impressions, ça fera du bien. Et bonjour l'homme de Dieu. Bonjour. Aux en retraite, mais du moins, tout le monde Yomoko Kitina terrain pour nous palper du doigt. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport aux préparatifs de cette grande activité Congo pour Christ 2023? Non, les préparatifs vont bon train. Nous nous sommes battus pour que Moussali les Kamalam, tout ce qu'on pouvait faire en tant que des humains, tout ça, tout tirer par un Nzambe ou Yakosala. Parce que nous avons masala raté au Moutako Sala. Nous avons masala ka au Moutako Salate. Alors que la Nzambe Yemoko. On laisse tout entre ses mains qui a accomplir au Yakosal. Mais au niveau Nabiso, au Tokosal, location stade tout fouti, instrument tout fouti, podium tout fouti, miscellaneous tout fouti. Et boasima bitema battre de parce que le but mutumo ta quoi y a pas na Yesu, so papa tindi était. Donc lui-même qui enverra son peuple ici pour écouter sa parole. Toujours dans ces derniers temps, tous en conférence, le ministre, le serviteur, le servant de Dieu, où ils ont la puissance. Et apport, il y a conférence à Nizani, Najar, grandeur à Milulu Yabou. Non, conférence, c'est aller renforcement des capacités.
oyo ndenge na mokili le comment même boza ba informaticien programme mo ebimi il faut bokino olanda formation wana pour bokona hotel wana ba enseignant il faut aller la formation avant la rentrée bana biso pe basana nzambe tona besoin pe ko surtout na Congo ya ozape ba enseignement wana isunga biso ba ministère na biso bato to bongola mitema avant toza pena na bato kote ya biso te yaki kana zelo tozala kana ngo na poste de ibaki nzambe tosala ndambe voilà pourquoi on a commis beaucoup d'erreurs. Alors ba o ba sima na biso parce qu'on doit savoir erreur biso sala gite donc il faut former côté ya pour que makambo cette mala. CPC vraiment au limsanga papa na eu occasion oyo et vision oyo ka ndenge nini et obandaka ngo aneni. CPC za les cantons de ma pesanga bandakala depuis des années 98 99. Il y a bon de la Pronamboka. Il y a aussi en tant qu'évangéliste, il y a côté à Congo. Il y a une campagne pratiquement dans le stade de Chikapa, dans le stade de Mbujumai, dans le stade de Lubumbashi, dans le stade de Boma, Awa, dans Kebandundu. Donc on a sionné quand même belé pour l'hôtel de Lubalanzam. Bit n'a pas qu'un jour, Congolais nous savent pas. Attends, la combo a eu son nom qu'on a eu. Voilà, bit, il y a Congo pour Christian Gouane. Voilà pourquoi nous nous lançons dans l'évangélisation. Lelo papa tango zo samsala oyo bato bazomona oza l'homme des stades tokolo bango ba CPC sur les cas très bien mais cette fois-ci 3 jours. Oui, 3 jours, ça 3 jours. Hein. Il y a fois passé pendant ça dans Martyr 3 jours. Stade de Tata France ça 4 jours. Triomphal 4 jours après ça 3 jours. Donc on a besoin moins de temps parce que bon besoin occasion les lots te bakoya lobby. So ba lobby te bakoya kuna de façon que ata mutu moko te ba gagner pour le Seigneur. So ko ça l'appel na ba na nzambe o bazolando à travers de la foi TV et ba chrétien to pezani non chrétien parce que nyoso bazala invité za malamu. Oui, tozo benga bande kunyoso. Oza na problème, je sais que oza na problème mo ketungi si vi na yo tang molai. Oyebi to kena hôpital monga nga soniaka. Nzambe de mutabiki saka. Peut-être dozo melakisi malade dozo silate. Yesu wana zana makoki ko bikisa yo. Alors c'est une occasion tozo ko inviter moto nyoso. Osambela te Yesu zana besoin na yo. On a besoin de bino à partir de lundi vendredi le 18 à partir de 12h campagne et bandi. Bastade ba porte au fuma déjà à partir de 6h 7h ba porte déjà au fuma ba bandi ko kota déjà na 4 na stade 12h programme ba musicien ba bandi ko yemba to linto banda avant to sil savant. Donc vendredi, samedi, na dimanche na poko. Tu invites bana nzambe nyos, tu invites moto nyoso ya koya na kat na programme tozanango na stade de Martyrs. Yesu akozana te okutana yo. Amen papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et bien voilà, c'était la réaction de l'homme de Dieu, l'évangéliste international Kiziamina Kibi, l'agent Oscar. Nous vous invitons, venez donc très nombreux, vendredi 18, samedi 19, et puis dimanche 20. Eponi église ité, eponi lingomba té. Peu importe si ko sambelaka yaka. Toza awa déjà na stade de Martyrs tala Moussa Nankolo aye pe azui déjà possession esika oyo. A pesipe ba orientation ba tactique ndenge nini ekozala awa. Tozo ko bana bande comme susu wana bochiko comme Moussa Nankolo mais boya 6 heures déjà porte eza ofungama 6 heures porte stade eza ofungama yaka ozo place liboso yaka ozo place na kitoko oko banda no pe ko sambela 6 heures wana omoni pe loboko ya nzambe pendant que 12 heures ne ko kite mais 12 heures musique e bandi ba musicien nyoso bolingaka oyo nyoso nzambe tombola na Congo na biso na musique chrétienne bakozala yaka to bonne bango yaka o saisi opportunité à 3 jours oyo ndenge l'évangéliste international le pasteur de la foi sa biso chiffre 3 eza chiffre ya résurrection yaka 3 jours ko raté jour mokote yaka vendredi yaka samedi yaka pe dimanche ozwa lycée kwa na yo osekwa nyonso ya we kufaki finance mariage fiançailles mabota to pe ba voyage ministère oyo kufaki ko c'est quoi à travers campagne Oyo Congo pour Christ. Tatola Jésus-Christ Nazareth nzamba solo pe abomo ekozala esengo mingi. Merci David Kibanza tozawa tokozwa bande comme sous peut-être na ba question mais merci na bande gonyo sozo na merci à l'évangéliste international le pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi tokoba lisona biso. Batama, ona mona ke mwanzambe
papa soki nazwi ngolu permetanga namonata mokongo na yo wana yo koleka omanga na loboko na yo mobali ona mona kemono sabaote yo sabaote yo amayude yo pananjile yo Alléluia, amen. Alléluia, amen. Jusqu'à quand, Seigneur, que tu me possible. Lève-toi, mon Jésus de Nazareth. C'est toi qui nous secours. Sabaoth. Lève-toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Ozabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, elle dit que c'est Nakasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Allez, bougez.
kolala ye mokolala nimbaka te pakengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Bala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata, kolozwa lokumwe. Kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bakangaka basali banzambe bakosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele isolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé. Kamo elekela ngai sambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya latinzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bakangaka basali banzambe bakosekwa pe lokola Yesu kasi kino lelo yo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, oya ngande nzambe ya solo ndenga kendaka ndenga kozonga le véritable Dieu mon Jésus. Otala masia iwana zalikoya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala masia iwana zalikoya Otala masia Yesu iwana à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Mujenga mugole yebo wani shabana wanyo Bikula nkula wanye Mkokolo wa mai matoge Epanda ndila wanyo Ibwaja mujenga mugole yo Zambo ya zara kamisa tote mi barete mi tanote minete moto bate sambo tempe liboate uhuma azara kaka ye moko zambo ya mesana to batra kangai abatra kangana butu kola likonzi na moto ya tambola kananga na moyo kola lipata na kembo